Mbote na balandi nyonso ya radio télévision Kimbangis émission kotalisaka monene ya mama Mwilu solo lelo ezali mokolo mwa misato lokola momesano ndenge tokolobaka ntango nyonso ete lelo ezali mokolo mwa misato tokolobela lelo likambo etali centenaire pamba te ekomi mikolo ya kotanga kala mingi te tokobuta mboka kokundola molulu monene oyo mokili mobimba ezali kozela molulu mwa centenaire tokoki kolobela centenaire te soki tolobeli mama Mwilu te parce que eza na mwasi moko oyo abetaki ngonga eza na mwasi moko oyo alobaki na molongo ali na ye ndima ngai nakopesa maboko alors mwasi wana soki tolobeli centenaire to songe na ye te donc centenaire oza na sens te pamba te ye nde moto asalaki mpo ete lelo tata Simoki Mbangu andima mosala wana epa nkolo yesu mpo ye azali koboya na ye abi yo moko banyokoli yo bamonisi yo pasi bongo nga nde bakoyokela mesana mama wana ndimaki alobi ete beta ndima ngai nakobeta ngonga solo mama Mwilu abetaki ngonga mama Mwilu moto alobaki na papa Simoki Mbangu ndima lelo lingomba ekoma mokili mobimba lelo bakolobela c'est partout dans le monde grâce à maman Mwilu Marie qui a wanga Zitani. Alors, pour na kotali cette centenaire ils ont vibré dans la ville province de Kinshasa. Lokola tata mokonzi uta yela kibiso na mboka Kinshasa lobi nazana bino. Bana na ye bazane sengo moko kosakana te. Solo Rolanda lolenge kani bako manifester sengo na bango ba yiki mbangisme. Bako manifester sengo na bango na kati na journée mercredi pona kotala ete tata mokonzi azana biso mo pepe wana bien oyo azana ngo directement zokote baba mama ba solution na ba makambo ndenge na ndenge eza kozwama toke musika te tolanda lokola mate ndenge euti kote ma ete ya mawana ndenge balendi sili biso na mate ya mokolo mwa lelo solo tozala ba exemplaire alors na sima ya matei toyambaki mama mokonzi mama conseillère directeur chef spirituel mama Mbuta Nkwakiadi Suzanne iye mutazana biso chaque mercredi ayaka mpona kolamusa ba mama balala pongi te parce que mikolo komi ya kotanga atikaka ndako na ye aye kosangana na bamama esika moko mpona koencourage bamama parce que yende asalaki mosala oyo ya mercredi oyo tokobenga mosala mama Mwilu yende moto asalaki yango ndenge natalisaka bino te témoin oculaire ya mama Mwilu Marie ki awanga Nzitani toke mosika te tolanda mateya nsima nde tolanda malako oyo ayeli bamama na mokolo mwa lelo nde tokotuna bayimboka nini bazali kosepela nango na ntina ya bovandi ya tata mokonzi awa na ville province ya Kinshasa mpe centenaire ndenge nini baza kose prepare na baparoise na bango tolanda tata mwana mpe molimo santu tokofungola mokanda ya tata Nzambe tokotanga na Exode 21 à 17 kuna nde tozwi mibeko zomi totangi na kombo ya tata mwana mpe molimo santu moto ya mokanda elobi mibeko zomi Nzambe alobaki maloba o nyonso ete ngai nazali yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okogumbamela yango te tokosalela yango te. C'est au Proverbe chapitre 8 verset 1 à 3. Masese chapitre 8 verset 1 à 3. Référence à Matthieu na bisoka na mukanda ya Masese chapitre 20 verset 12. Tokei na Masese 8 moto ya mukanda le Bible. Mayele ezali malamu pe ekoumela. Tokitina 1. Mayele ekobianga te boyebi ekoneto la pe mulikolo te boyebi ekoneto la pe mongongo likolo te atelemi likolo na ngomba pembeni na njela telo na mboka mpe na bisika na koingela na pome ete nakobianga epai na bino bato
mongongo na ngai ezali mpona bana na bato. Tosusi na 4e verset. Tokei na référence na biso Masese 20. Tokozwa nzela moko kaka ya 12. Litoi mpona koyoka, mpe liso mpona komona. Yawe asali yango mibale. Amen. Tobondela. Motei naza komipamela, bino bayoki motela motaza komipamela. Potango totangaka mibeko, mitunaka siko na se ya motema. Eza mongongo ya Nzambe moto ezoloba. Na tosaka to na tosaka te. Pona nini pe mibeko? Mibeko pona nini? Nini yango Nzambe alingi kati na ngai kati na yo? Posa ya Nzambe mibeko epusa biso penepene ya Nzambe. Soki tobwaki mibeko tokomaka musika ya Nzambe. Totala kaka exemple ya koko na biso ya liboso mama Eva. Tango asumukaki Nzambe mibenganelaki bango te bango moko bakimi. Donc mobeko etiaka biso musika na tata Nzambe. Mobeko ebatelaka biso eza protection. Yango wana oyoki tango bazotangela biso mibeko zomi. Motema na yo, motema na nga elobaka. Eloko nino na lakisaka mutu makasi liboso ya Nzambe. Oyo azoloba te nga nalobi kaka yango na kosala. Na lingomba na biso tomela masanga te, toliaka ngulu te. Biso ba mama tolataka ba pantalon te, kotia meshi te. Mais tomoni mibeko ngo kaka awa surtout le long ko la beko to yoka ba jugement bela. Bongo base osani, mais na sina temba mususa na pesa témoignage ya base na commune nanga. Mama wana lelo azasuna bomo ite ye moko azwa mate ya tongo pa milobeli. Alobi azalaka na vernis o ya base. Acheki vernis ya base mais maman azalaki na mikakatano. Ezalaka le 25 mai. Ndenga azalaki na passe ya malade moyen que de veiller zate. Tango atozoke ba veiller na butu, mama alali avant de bina kozela minuit na bondela. Ba passe leki bitumba mikakatano. Tango ekomi minuit, mama afukami abandi ko bondela. Mobali ne azaki musulman. Mobali na bayoka na kata bundi sakai makasi. Mama bandi ko bondela. Alobi papa mfuma mbanza. Yo nkolo Yesu yekati na biso. Mengai mwana na mikakatano papa. Oyoka kangai to yoka kangai te. Mama bondela bonde tango asilisi. Amen. Amatina beto alingala. Ayoki porte à chambre efungwami. Neti bafungole yango na moto. Yalobi moyibi toni. Mama la mukia faina mbeto. Atala siko mutu afungoli porte à chambre soki nani. Amoni papa mfumu mbanza nkolo sa telemi na ngabu ye na ngabu. Akoti na chambre nete. Abenge pe na kombo ya mboka. Mama ndimi. Alobi na yoki yo makamunyoso lobi. Na yoka kayope makamunyoso senga kana koyiko bosa note. Oza mwana na nga. Kasi tango benginga na malobolobi na yoki mawa pe pasi. Na bandiko ya pona sunga yo. Metala biloko tie na manzaka na yo. E kanginga moyena koma pembeni yo ozali ezate. Mama na manzaka na ye ya makolo na ya maboko azalaki na vernis ya base. O biso to mona ke eza na ngwe côté na bongisi ka manza. Mama zangaka likabo. Soki papa mfamba na ngai ko sala nini? Soka ngai ko lobani ayebisa bi na yoki ndengo leli. Na yebi yo. Esani nga pasi me eloko ekanginga na kota te manzaka na otala yango. Mbala moko papa mfamba nza bungi porte kangami. Maman na ye moko atei na tongo alobi témoignage na ye. Si ma koloba témoignage ele kaka poso moko te kaka na semaine wana mama awuti culte matinal akoti na ndako na butu bana balambaki mafuta sopani na sima toyebi mafuta na sima bayoka na rate. Mama sieti kaka mukebo ya kwei nini lokole bukani cheville epanzani nyonso batie plate wana ekomi kobota makambo ebele. Tension bandi komata estomac pai mama akufaka bazo sukola akufi mopaya yaki kotala bazo solola polo kwa zaki na plâtre moya ke ndo sukola na douche zate kaka na salon esika zaki kovanda na bakangi mwa rideau boy soka linga sukola apusa nywana azo sukola mopaya yaki kotala ye bazo solola be mopaya tina bi na sopelo mai na nzoto abi ote
ngamona omisopela mai ezaka lokolo nde mutu ya na pasi minute muke mupaso mona mutu bazali kosolola akomopema mbangmbang kosimbe boye papa Simon nini boye ni kala bayane na centre ezaka mpe mercredi ntango wana mama maleka abite mama azala kokufa bokei na morgue mobeko verni ya pamba toyebi te nini papa mfwambala alingaki kokangola ye na mokolo wana me azangaki lipamboli ntango azangaki lipamboli bayini mpe nsima mama mwili azalaki koyoka mawa alobi basi ya banganga minene bakota likolo te eske nga mwili na kolonga mama mwili abandi kosalela mayele na ye azwi décision alobi il faut nga nalonga mpo natombola lokumu ya mwasi na lisumu mama Eva asalaka. Mama Eva asalaki mayele ya mabe azwi kindoki epai ya nyoka to Lucifer aboyi kotika na kindoki wana ye moko azeli ti mobali ya ye apesi ye kindoki mokili ekoti na pasi bilakeli ekweli biso mayele ya mabe. Mais mama mwili alobi aye kokorige mayele wana ya mabe oyo mama Eva azwaki. Yo nanga lelo toye tolanda bitambi ya mama mwili. Est-ce que tozana mayele wana? Tozo ko imite mama mwili na mayele alakisaki lelo lingomba titre ya mukande lobi mayele za malamu pe ewumelaka. Ya solo mayele ya mama mwili ewumeli lelo tozo ke na santa ya lingomba. Papa lobi to bonga babiso nyonso na molimo. Moto na moto akozo. Eza fin du monde te. Mais changement ya système. Bongwana. Tika likambo nyonso etungisaka nga etungisaka yo. Sila nana mutu yo kangama na likambo esilaka te. Tofungola mitema na biso tosalela mayele ya mama mwini. Amikitisaka na tosalela mayele ya mama mwini. Po ye modelo biso tolandi. Soki tolandi mayele ya mama mwini. Oye abatelaka banzambe. Abateli lingombo lele komi lingomba munene. Kemokili mobimba. Église universelle. Biso sotolubaka yango. Tika mokenza mba pesi biso tika la boye. Okombo ya tata. Mwana pe molimo santu. Amen. Totele matobonde. Tobongela tata na biso za na likolo kongoleza mosantu tika bokontinuia oelingio esalema awa na sempe na moko na likolo pesa biso lelo bilei na biso mokolo na moko abana nabelelaka mingi po botosa bino nde bolingi te abana nakebisaka bino bobongwana ete bojala mwinda abana nabelelaka mingi po botosa bino nde bolingi te. Maman lelo mercredi toyaki depuis 10 heures tolandi matin siko tozolanda programme na biso ya mabondeli oyo papa apesa biso eloko ya yambo mabondeli tosengi mama jeune moko aleka pona pisom 3 bozaki ebele boyaki ebele ba mama botelema boya la pisom 3 le 6 avril totelema rapo tozosala tango le 6 avril ba mama misato bozala kuna pona mabondeli pona libondeli ya suka ezali mama na biso mama ya jeteki mama akoya kokangela biso libonde ebanzanga nzambi kenaniko ndundidi bevavanga ebebakayoko. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon clavier. Ate biso na mikanda oyo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Aleki na Masese chapitre 8 verset 1 à 4. Référence na Masese 20 12. Na banza ba mama tozali ba payate pona mate tongo tokende na ndako nzambe bateyaki biso mibeko bateyaki biso mate
lelo pe mama abandi na exode toyebi malamu mokili ezalaki ndenge nini nzambe abongisaki yango ndenge nini nzambe asalaki moto apesaki ye mpenza nyonso oyo ekoki kovanda kati na ye zoteyana toza bamama na bamama mpo papa apesa mpe mibeko na ndenge elateli na biso na ndenge evandeli na ndenge ya bongo na bongo aza kosepela te soki olati makambo ya ndenge wana oyo aza kolinga te otosi mobeko na ye te awa bamama boni bazongisaka bango na biso mikolo na bajene totosa bolandi na mibeko mama abeti sete papa kendaki na chikaba na mai monene ngai nakomba mama molanga yebi yango tokoma kuna omoni mutu wana ndoki atubeli azongeli na likolo akotaki mama ya verni bolandi nde mama alobi tokeba na mibeko totosa mibeko makasi ndenge mama mwilu atosaki santu lelo tozali mercredi 17 février 2021 tolandi mate epai ya mama révérende Émilie Zola ye azali présidente communale na Bukama atei biso na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe mokanda na masese to proverbe chapitre 8 verset 1 à 4 nde référence na ye ezalaki kaka na masese to proverbe chapitre 20 verset 12 tolandi ye na bokebi nyonso tolandi pe commentaire ya maman évangéliste nationale sika boye toleki na biloko ya bamokonzi na biso na yango wana tosengi na mama révérende Nancy Lukokangola mama tele na makonde ina biso na beko de ebisaki mama mwi ete ntango tokobima wa solution ya baproblème na biso boye tokomi na ngalo tokokumisaka nzambe molimo santu yawe nzambe kati na bato tata simoni kibamukiangani oye bamisusu bazali ya kofanda boyeka mokola mercredi te tolokola kilo tata molimo santu oye tolendisa maboko na biso te topesa ye na makambo na ye nyonso azali kosenga epai na biso programme ezali ete biso bamama te tokolatisa musée mobimba tokolatisa temple tokolatisa barésidence tokolatisa tribune nde cadre lesi epesameli biso yo motu mama communal apesi yo enveloppe to ayebi biso na monoko mpona ekateli wana kolendisa maboko te latisa volonté mikolo ezali ya kotanga le 25 nde tozali kosala clôture mpona décoration sala effort mama communal kolendisa te ndima mabia te ndima yo na makolo mpona nkombo ya tata simoki mbam kotala ndako ya bandimi landa bango
explication mpe ezala ya malamu mpo motu soki ayoki mpe explication malamu akozala na motema ya pete ya kopesa papa te ezali devoir na ngai na yo mama ya kopesa tata molimo santo maboko mikolo ezali kokende kolala kolamuka totikali kaka na mwa moko na ndamu mpo tokóma na le 6 avril mama mwinu ye tozali komona ye tozala na esengo nde tokosenga na mama mputa mama yo telema bana bateka yo kote Moyala yo yala ke yala munza ya vimba mama mwilu wanungile yala ke yala munza ya vimba mama mwilu wanungile ya mwana pe tata molimo sana mama bana bazali na posa ya koyoka maloba na solo nsima ya matei bino moko bomoni basalutation ezalaka makambo ndenge na ndenge parce que ezalaka partie liturgique na partie sociale sika toleki na partie liturgique tokoti na partie sociale na partie sociale misala ekosalemaka chaque mama ayebi mosala nini ye akosalaka mokoma misato ata akendeki wapi ayaka kosukisaka awa na centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu. Alors toke musika te tolanda nanu malako mambuta qui mama conseillère directe ya chef spirituel tolanda malako ye nango ya elengi na mokolo mwa lelo. Mama oye oye lelo mokolo banane ya biso bamaba ingeta oye bina biso na mokolo na biso ingeta esolo bamama toza ebele bamama mokolo na biso tosenga bamama lelo eza mokolo na biso bamamwili tawanga Bazeli oye! Bazeli oye! Bamama oye! Yasolo bamama makambo eza ebele kasi mikolo na biso ekomi mokuse mpona kosala makambo nyonso tokomi makambo nyonso dai kasi tozosenga bamama ya solo tozonga ndenge tozalaki liboso tozalaki na apaki biso bamama bitumba monene tozalaki nango kasi nango ya lelo ndenge bakambi lelo mokolo na biso bamama toyebi koso ya solo tozala awa toyebi te soko bapalasi bakokota toza yango ya bamama baseli mpe ezali kasi tokotela makambo nyonso te eza ya biso ezala baselili ezala bamama amamundiawa lelo mikolo na biso bapasi motimbango akangami abali kokima amamuli atindi olobanga mikolo nyonso kwana nini yango mikolo nyonso azopesa ngai mosala alosala lima na kopesa ye maboko afongo wana bapasi motukango akangama ake na nzungu ake epai ya mokulu masala longai bapesi nga mosala ya nini mosala ya tata nzala ye alobi soko koyesala mosala ya pamba na kopesa yo nzela te nakela ya nzambe mokili motimba mopiki ya biso nyonso telosala bapasi motimbangu apesi maboko timasi mbazangu kisasa lisabetevile mpasi wana amonaki 30 bamamulija wanga batingalaki na bamwa ya misala nani mita kotipa bango kasi ya solo bamama mpasi
mwana amonaki mama mukia wana ye abali kobenga papa Simoni Mbangu Simoni nakokoka ona okoka te soko asali nde ona akolia te akomiela te kasi bakangamaki na mpasi wana bambwana misatu akamnyoto lingomba ebili libanda akundi bitumba wana te kasi yalobaki boye nakobanda koleke lingomba ya simo nebimi mokili mobimba ekoyakama batosala bilanga wana bandango na masowa na mokolo misatu soko okepai mosusu okoti na bilanga na ye te okeloko mwana bilanga na ye okokima na ya solo bamama ngomba ya biso ebima libanda mpasi wana bamonaki soko bakima wazoyebana ezali ala misatu bango nyonso bazali awo mokili mobimba na bamama Kisasa oye! Kisasa oye! Kisasa oye! Miwa Deleki! Naya solo mama mula mwana koyoka pasi. Nanti ya lobaki koyoka pasi te. Mama na bino bazali. Ula mkili mubimba, Kongo Braza, Kongo Angola, Mbanza, Turutomba, Nzambo, mukili mubimba ezali awa. Bambwala misatu ezali awa. Banamba kolesa bango, biso tozali awa na Kisasa. Bamama oye! Tokolesa o tokolesa te! Tokolesa! Na ya solo bamama tozali ebele, ngomba na biso euti musika ya pasi. Kasi ndenge Nzambe abongiselaki pasi sesila bubumbu sesila totika mabe tozala eloko moko papa azoteya biso tongo pokwa azolala te totika koyinana tozala eloko moko totika mabe totonga tolesa papa Mfuma Longo alobaki makambo ebele balobaki ya lobi na biso soko batuli bino batata na bino balobaka nini olingo mibeko misala ala place bango nyonso papa Simoni Mbangu Tangana tongo poko azolala te azoteya tosala totonga mizie nkamba mitendele santre tolobaka mikolo nyonso mokili mobina bakowuka pai bakokomela awa balongwa wankamba bakolongwa wankamba bazongi na sante kuna bamama tozala bana makasi tozongola kilo tozala kuyokani totonga tolesa mokili mobimba ezali awa lamu te wana tozwaka tokanga maboko te bayebi pasi na biso nini ezangi biso tala nzala maladi makambo nyonso ya mabe kasi oyo ataka motima pa ya tata na ye tata Nzambe akotika biso te toyokane bamama oye tokolesa bo tokolosa te tozala bana bolingo mibeko mosala na moteo toye nango tozala na makalele mingi te biso so tobandi mosala tosilisi baseleli bakoti kasi oyo obongisi lelemo na mama mwiri kobomba te tolongola kilo tokolesa mamipaya otiaki mboto ya papa kanti mboto ya papa na moni malungu eza te tokosala ntinisani tozongela mama mwiluta wanga oye tomata o tokita totelema biso nyonso tozongela mboto ya papa bato ebele toza na bango awa na banda timaka nyonso ya kolia naye moto akolesa Kisasa oye biso tokolesa bango na ya solo makambo eza ebele tokokenda mosika te lele koleka omoni mama telemi awa likambo wana yanina kolobela yango kasi monakie nango
Tata Nzambi ye moko alalaka te. Bamama oye. Oye. Bamama oye. Oye. Basieli oye. Oye. Omoni mama telemi. Likambo wana tolingi olobela yango lelo te. Kwa makambo nyonso ezalaka oyokani po totunana tokosala ndenge nini. Nakie nango mama ye moko alobi yango. Makambo ya bilamba. Uniforme eleki mingi. Mutu na ndenge na ye. Mutu na ndenge na ye. Kasi munakie nango kalinga kolobela yango kasi toyokanaki na mokili te. Kasi bukana Nzambe ayaki atindi mutu akoki kokomela makambo nyonso oyoki ndenge alobi. Toyokane ingeta. Uniforme eleki mingi. Balamu tozongela uniforme ya kala. Oba mama batata na biso batikila biso ya mama munjawa. Toyebi yango ingeta. Toyebi yango ingeta. Kuna tozongela oya kala. Biso nzuta papa Simon Kimbangu. Lele rutaka na likolo. Tolataka uniforme. Ezalaka pembe. Kasi biso nyonso pembe. Nase vert. Na maboko vert. Na kingo mpe vert. Na boyebi oyo biso tolataka tozongela wana. Oyo ezali bondo mutu na ndenge na ye wana te. Olandi mama ndenge alobi ingeta. Nalinga koloba ngo kasi makambo nyonso yaka oyokani. Naki na bona kilobelaki yango te. Bango moko batindi mama mulika wanga olandi ye malamu. Balingi uniforme ya pamba te tozonga ndenge ya kala. Uniforme ya biso toyokani ingeta. Mama aza wana alobi makambo nyonso toyoki biso nyonso. Toyokani ingeta. Naya tokela mosika te. Lelo toyaki bongo yaki. Abule okombo ya tata ya mwana be tata Molimo Santu. Solo touti kolanda malako mama Mbuta apesaka biso ba histoire oyo penza ya racine oyo penza ezala na ntango wana. Ye nde moto apesaka biso masolo wana ndenge lingombe ezalaki kotambola ndenge tokomi moi molelo. Alors toke musika te toyoka nanu bayimboka Tata Simon Kimbangu balobi nini mpona boye ya mokonzi awa na Kinshasa bazo mokonzi aza na biso na ville province ya Kinshasa. Donc bango moko ba manifester sengo na bango tolanda na micro ya Page Mananga. Esengo na biso eza ebele mpona komona Nzambe na biso avandi na biso po asepela na biso yango nde toza na esengo. Toza komibongisa na bizaleli na elateli na mosala na nyonso toza na esengo makasi. Tozokanga yango. Mbote kia mbote mama. Mama Papa Simon Kimbangu ngani ayaki awa na ville province ya Kinshasa ti lelo azokoba awa na Kinshasa esengo na bino ezali nini? Kiese tunakia mudiamu da tata mfumo longo Papa Simon Kimbangu ngani una yete vavakati ya ville province ya Kinshasa mudiamu da kuzabaka bima bya kisalu mukuzabaka bima bya kisalu mudiamu da fete ya centenaire Muntungulu ya kamba Yerusalemi précisément misé. Idina papa kezi likinumana vo bisalu bienda nzaki lilombolo kwa beto minkwiki zimatata Simoni Kimbangu to azibula ntima teta zibula mogo kinumana vo kisalu kienda kuntwala. Niko na furaha sana tuka depuis Mungu yetu anatuikalia hapa anatusaidia sana na maneno kubwa itafuta kupita kudunia antuka
anaonesha ke kweli iko Mungu. Kinshasa iko na kimya kabisa ya kweli. Sie basoda antuka ba Jefani tatoka ya Bule, papa Colonel Chinimi atatufama favere juu ba mama bote basimame, ba mama ya force navale balilala, lakini ku centenaire banalamuka, sisi bote tunalamuka. Basoda fasi yote muko na nisikia, basoda musilale bote, muko Kisangani, Goma, Bukavu, Kikwiti, Matadi, Bandundu, fasi yote bakaiko. Mukuye Kamba Yerusalemi, tufete centenaire. Nani aliyua tutafika kusiku ya leo? Na centenaire. Tobimata 50 bis. Tokoka. Nelika na tokoka. Makola moto ebanaka na moto. Centenaire oye. Oye. Mama yoza mama protocole kati na Lingomba. Banda papa mokonza yeli biso na ville province ya Kinshasa. Ndani ni mosana bino za kota. Musala ezota malamu mama ya protocole ezota malamu. Kutu tokoti séminaire na biso ba protocole pour que bongisa musala na biso na mboka ya Nkamba ya Yerusalemi. Musala ni bosa. Tolambaka mama, tolambaka bapasu baye, tolambaka tolesaka batu ebele mikili nyonso bazoya. Biso tolesa bango pe tokolalisa bango. Ingeta mama, topesa en place ya kolala, ya kolia, ya kosukola, toza koleka ba place nyonso biso muto pesa ka bango. Eske na séminaire wana ba makamuni balakisi bino penza bino yo kangi. Ngala kangi ya ko servir batu. Soki muto aye tolambi ye, toye tofanse na mesa, to servir ye. Yango opsi to landi yango wana. Ingeta mama. Nini pona centenaire na ba baza kolanda. Bazole na biso centenaire baya ebele. Solo bandeko balandi totondi bino botondi de bouti kolanda émission na bino bolingaka mingi. Émission eza kotalisa monene ya mama Moilo. Bolandi ma maso maleki mercredi lelo to bombelaka bino eloko te. Sima caméra ezalaki page mananga. Bongo na coordination ya Christian Konzo. Na microphone ezalaki wa bino ndeko bayaya otika malamu. Bye.